Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir, Nabalandi Nyonso. Et la voix céleste télévision. Mbote Nabino, Mbote, Rosalie, Ebele. Partout dans le monde, aux gens d'Abisso par la internaute. Au niveau États-Unis, Namoni, Pasteur César Mouanga, Zamba Pambole Sikazali, qui est toujours en Europe, en Suède. Maman Fatou, la main de supprimer. Bozana, Asie, Océanie, en Afrique, sans oublier en République démocratique du Congo, c'est toujours votre serviteur, Moïse Mao Kanchiba, l'émission Bolinaga. Toloba, Tolobate, autre, mais c'est la actualité politique en temps réel, Boye Batoza, Wapi, Tozo Kende, Wapi, Peto Kosuka, Wapi. Merci d'enlever ma caméra. John Moboki Bende, Alvi Belle, c'est naturel, c'est beaucoup la fête, maman de Bassiara, de toujours. Lola, les Akofuta, Simatokoloba, Zambe Aboué, Toko Zoé, Lisusu, Wapi. Vous continuez à prier, vous priez ma casse. Pour la RDC, vous priez pour la bande de cours, surtout dans l'Est, dans le Canabiso. Donc, tu signes un contrat, tu signes un contrat, biso zabangolo na kati ya maya chaque fois information eyaka na mai to hésitaka te kobima na mokili mpe na to partager information wana biso na bino yango toye awa mpona kopartage information tozwi na kati ya mai mpona bakongolais nyonso bandeko nyonso baza baabone ya la voix céleste oyo balandaka émission toloba te bazala informé en temps réel. Actualité de partager le bus nabino. Ils ont toujours dominé. Ils ont toujours dominé la tension entre Kinshasa et Kigali. Dessous des cartes, c'est passé dans le sommet. Il y a dernière chance on a bien en haut c'est passé dans Addis Abeba. Oui, bah peut-être les dessous des cartes. Tout ça en 2 volets, soit 3 volets négatifs qu'on permette. Oui, bah qu'est-ce qui se passe actuellement dans Addis Abeba? Bah marche de manœuvre ça en niveau. Oui, bien que non. Et ça les bambous les bélés oyo. Armée Rwanda. Azako a agressé la République démocratique du Congo. Tout en temps qu'il voit, il y a sorti la crise qui est dans le point, il y a négociation, il y a dialogue, il y a kimia. Mais, il y a la carte à Kigali, il y a alors, est-ce que c'est rôle que non? La paix a changé du camp. Est-ce que le bang a changé dans le camp? Pourquoi on a le bon? Il y a un moni, Lelo, titre, ou bien si je te partage, sur la bino. La révélation, tu dis, ah, tu dis, ça, ah, Zali. Kagame accuse Tshisekedi de vouloir installer un nouveau pouvoir à Kigali. Kagame accuse Tshisekedi de vouloir installer un nouveau pouvoir à Kigali. Kagame azako funda Tshisekedi alingatia pouvoir mususu na Kigali. Bandeko na ngai mokili oyo ezare balukaka. Nzambe aza roulage. L'air bozo mona titre trolobi Kagame aza ko accuser président Tshisekedi que non Tshisekedi l'a installé pouvoir musu na Kigali. Bato babengaka Tshisekedi azali patin. Bato babengaka Tshisekedi aza placebo. Bato ba Tshisekedi aza na somo ko pe ko somo ya kubanga Kagame.
durant 18 ans régime ya oyo ti kolekana awa nanu toyoka biloko ya boye te mais bomoni ekomi kolobama c'est que eloko moko ezali wana quelque chose ezali c'est que eza na liwe moko ya changement ezali koya parce auparavant nde ezalaka non Kigali azo installé azo contrôler pouvoir na Kinshasa Kigali Kagame mais cette fois-ci euti na monoko na biso euti na epai ya Paul Kagame aza koakize Tshisekedi na Nations Unies que non Tshisekedi a installé pouvoir mosusu na Kigali. Soki adversaire oyo peut-être baneuso ndomona azali makasi mais comme kosala ba accusation ya boseke à sentir force moko ke eza quelque part nayebisa bino awa Fachi à maintes reprises alobaki aza na problème na barwandais mais aza na problème na Paul Kagame lero ozomona Kagame bapresse internationale nyonso bakomi koloba bazokomanse ke quelque chose eza kose préparer mais Kagame aza bagenre badictateur oyo jamais kolinga koaffiche kobanga toto frontière bino balobaka et non bazo préparer basale guerre yipa obanga mutu te waya koya guerre kosalema voy babiloko wana na Kagame oyo toyebaka Kagame a 2009 Kagame a 2006 Kagame a 2012 est-ce que Kagame bande kolela bongo soki ya tout oyo biloko toyebelaki na Kagame te komi kobima c'est que likambo ezali quelque chose se prépare quelque chose se prépare oyo esenga na biso bakongolais tozala maye ayebisaka bino bandeko boolanda ngai likambo ya est eza likambo ya parti politique te eza likambo ya individu te likambo ya bakongolais nyonso baacteur politique oyo bozolanda oyo baza neti mwasi na mobali bande boyebi histoire mwasi na mobali ndenge ezalaka combien de fois bapapa bamama bandeko batika na soli ndenge baacteur politique na biso bazali e ozomona Matata Ponyo fraîchement oyo a 2023 awa ye wana kepa les formateurs ogise kabuyi parce que yo membre ya LGD oyo bande koleka na télévision yo membre par exemple par IDPS vous voyez des hommes politiques quand il s'agit à m'intérêt na ye omoni ye wana ye parce que yo otika na rankine na 2018 combien de fois na Kinshasa ba rankine etika te na ba avenir kolo lupango aza moto ya IDPS locataire moto alamuka contenir résultat ba bebana bengana ba solala te kolo lupango moto a nini vous voyez on a senga bino a jeune na ba jeune na jeunesse na biso bande il faut tout ça les kenge. Alors le titre de biso Kagame a qui c'est qu'il dit de vouloir installer un nouveau pouvoir à Kigali to me kepe ko décortiquer boyiba nini za ko sali Kagame atindi ministre affaires étrangères naï na ambassadeur ya Rwanda wa représentera Rwanda na conseil de sécurité des Nations Unies. Kigali baolela nini tolanda totanga pe to meka ko décortiquer bandeko.
Kagame accuse Tshisekedi de vouloir installer un nouveau pouvoir à Kigali. Se sentant menacé, le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, demande au Conseil de sécurité de l'ONU à s'abstenir. Se sentant menacé, le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, demande au Conseil de sécurité des Nations Unies à s'abstenir de fournir tout soutien logistique ou opérationnel à la force militaire de la SADC, qui est venue renforcer les FARDC dans la lutte contre les M23. Nous allons continuer, bande. Donc, Rwanda a signé na ONU, na Conseil de sécurité des Nations Unies, bandi maté, ba valider te soutien à SADC na FARDC pour neutraliser les M23. Si on tourne à ma question, awa opinion nationale, opinion internationale, bâton sur bâton, mais les bords se to mais qu'un peu quoi analyser. Réplique ya Kigali na ba concert de la nation tout à le Bakenon. Kagame Mazako le Bakenon, le M23, ce sont des Congolais. Au Basina qui bakor na Kishasa bayoka intérêt ya basi ba minduki. Ton limite qu'est-ce qu'on a conteste wana. Que non de Kigali Bakenon biso toza en kamakambake ya entre les Congolais. Donc ils ont un veto bazaba Congolais. Selon l'accord, ne balobaka ba négocier na gouvernement comme gouvernement boy ko respecter ba accord ne tini bango basimba minduki. Ne tini ba basimba minduki. Waneza oyo langage oyo Kagame Rwanda utilizaka. Bon, na imagine oyo M23 baza ba rebelle selon Rwanda, mais SADC bande kona, mais SADC aye ko appuyer FARDC pour neutraliser ba rebelle. À quoi ça dérange les Rwandais? À quoi ils ont dérangé Rwanda? Hein? Ils ont dérangé Rwanda en ligne. Eux, comme Nakagame. Assez la ministre des Affaires étrangères n'a que non. ONU, Bobo validé tes soutien à SADC. Ils ont dérangé Rwanda en ligne. Toza ba voisin wana aobeta mwana aboti yo oh non pourquoi ils ont dérangé la ligne, c'est qu'il y a un lien oh et si qu'on funeli et c'est en soute toki de ba midi à 14h. Alors ndenge peut-être des que ils a planté boui les 1v3 au Rwanda zo ba ke baza ba Congolais ba sinari accord na gouvernement bayokani tene yango etini bawasimba mais so yezo déranger nini ya kosenga na Nations Unies a soutenir FARDC ezo déranger na nini opinion nationale opinion internationale il faut to retenir nini. Donc accusation ya Rwanda oyo azo sentir ozo Kagame nazo Renaud Tshisekedi azo linga renverser pouvoir na ye bande konanga bilo musu mo to loba ezate mena bisa bino ke non mikolo to la kolamuka eza habitude
kolala kolamukeza habitude te. Donc eloko ezali tine na bale za var. Siko yebisa na États-Unis, yo France, yo Belgique. Pourquoi oza ko insister na dialogue? Ye moko aza ko misakize. Te oni bon valider te Sadek a soutenu FARDC pour obtenir ba rebelle un bon. Ba rebelle baza ba congolais. Et ça, le pays voisin, Rwanda, ils ont dérangé à Nîmes. Ils ont démontré l'opinion qu'on parle du M23, c'est le Rwanda. Pourquoi ces fameuses communautés internationales, Bazoluka, Kokende, midi à 14h? Bandeko, Bomoni, Somme, et m'a dit Sabib. Nati adverbe de doute, peut-être vous a dernière chance. Parce que même politique, il y a bloc B, il y a Poutine, il y a Corée du Nord, il y a Chinois. Il y a des politiques qui sont occidentaux, politique à autant. Bon, on va dire bateau en Djila Kouvu. On va dire comprendre. Dans 5e des humanités, par exemple, dans le diplôme de biochimie. Tous la procès, on a un perception physique. Jérémy Invouam. Ça fait 20 ans passé, mais on a combiné. Avec une sous-forme, il y a une formule en deux début. On peut sa formule à Moulaï, Njela Moulaï, Njela Moukouse. Njela Moulaï, qui on dit la Londa. On a formule à Moulaï, Njela Kouvou, Njela Moukouse. C'est qu'entre deux blocs, au monde des autres dirigeants, bloc il y a autant, il y a occidentaux. Na bloc qui est dirigé dans Paris. Bato basa na chemin za Moulaï eza ya bawo ya occidentaux. Poutine y a après. Mais son mot ça mais ça entre deux blocs. Parce que na minute bandeko Afrique du Sud a déterminé et au cas Cyril Ramaphosa Abike non tinda 3000 militaires na ngai. Yéut, et au cas titre Kagame accuse Tshisekedi de vouloir installer un nouveau pouvoir à Kigali. Coller les changer quand. Mais comme Bissolo, opinion à Libanda, même ces communautés d'États, les États-Unis, on va sentir l'eau. Mais puis ce qu'on est mis sur les Égyptiens, te pardon, les Israéliens. Il y a même l'habitude ce qu'on a dit que Jésus a Jésus. Mais puis ce côté on a soit côté on a RDC, Jésus a Jésus. Mais bon, Nzamba tindi bango atinde bon Jésus a là qui bon Dieu mais ti ce qu'on a dit maraté. Et on se montre selon parole de le baquet non. Avant troisième guerre à Magdeo, au monde n'est pas mondo. Élie, prophète Élie au Bible, selon la parole de selon notre précieux frère. Abon qui tapona nan auté à parole nan ngandesco ba israélien bon dima que non na mi 4000 ans soni oya ka wana zaka Jésus dans ce cas là avant guerre à Magdeo Salema Nzambe ba d'abord ko banda ko protéger bande connaît ba israélien et ande moto za awa les efforts que tu sais que ça là la majorité ya biso ba congolais e belé bazo comprendre na ngoté. Mais il y a un Kagame, comme l'homme le plus fort, n'a pas parlé, bon, senti que non, et ça, il y a l'autre comme Rezali Kouria. Bah, on peut sentir, mais bis au mot, on sentit. Et ça, c'est mon Kabila et Razak. Il y a un monde senti que non, à l'Eza Souka, l'Ezali. Mais on va entouré, naïe, bateau, 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 comprendre les cartes, on va sali Kabila, Toton Dioté. O asali bo me ye moko na kata ro sentir zande mo na Kagame na ba allié. Na minutio na rapport de force
la République démocratique du Congo, toza dans les bons. Et bien là, ma crière qui t'a mon tu sais qui à qui qu'on dit m'a renégocié. Premier jour, tu sais la vie N ou N. Parce que la mutuelle va sentir que non, va faire aussi les appels sérieux. Les FARD, ça va être bien équipé. Batelika, ba jeune na bango ya ngodo, biloko kagama ça eza biloko yuche pa mindele. Et pas mindele wa occidentaux wana. Tshebo unda basantika wana da betio ozo na choc dans likolo. Ba kati no match. Ba ke ba soigner et ozonga azala ra fo pour ça va comprendre que non force ou sadek ou ya sadek ou nde baza déterminé. 3000 militaires au Afrique du Sud, n'a pas mis mission oyo Christi a doté la biso c'est to bandi bitumba na kanda buunda ça rencontre que pas bande ko boy batte na micho kaga mazala problème na biso te ozo mona présent buunda zo kendi donc le jour où tu serais herbé à la moindre escarmouche ou à ko détruire bitumba buunda peut côté là nous frapper Rwanda au monde. Si on va mindele on va tirer la gueule va comprendre le wana. Ce qu'on dit bah ça là système de message de temporisation. Non bochana c'est OK la mise c'est comme trop tard. RDC azeleka na ba américain na ba français. Si qu'on a mis sur ba risque ba yé. Au monde. Les gens dans la moisi assez à ba fier et bien que non anazanga moko. Bon faut l'état moula ya ça va ko boy ya bien que non oyo le camp parce que c'est ya crise ya tout alors sur monter mon jeu sur adversaire yebisanga titi dans moi ça les andé tu bon passer journée par exemple 5 heures d'état et ensuite sur moi si monsieur bon passer une heure parce que yo moi surtout c'est la zone adversaire ne makamisa siko donc histoire 20 ans si mana siko est différent. Parce que Fandi na États-Unis, to Fandi na France, to Fandi na ba Belge, au Grande-Bretagne, ba tire biso ba embargo. Donc ba tire biso bilongo donc ba arme ba mon en spécial. Mais to Fandi ba au prix de 50 à 40. Mais tu es toujours partenaire moro pas même un mois, pas même 2 mois. A binga na opesa bino boué et puis ezo ba matin na ba promesse ma yebisa ngai bino ba tolanda to na yebisa ngai même nzambe ya likolo azo comprendre biso to considère que na za série yelo que déranger bango ya ngwana bloc wana mindele ba mekelo déranger bon biso penda ba drone no penda boué ba artillerie oyo biso to bomba ya bango mais réussi à pesi bango biso ko na biso aider la biso Rwanda mais à un pays mukie si Ukraine na Russie za munene soutien ni Ukraine ou ajouter na OTAN ya nde mona biso yo Rwanda na malgré ko zo aide ba mindele nda ozo mais so to déclarer bitumba non ba to déclarer bitumba pour résister 2 mois, 1 mois. En côté bango ba mindela ba yebi. Et puis bituma so ça déclaré. Na minute de action to signé ba coopération gona ba risque ezamo passe. Et puis les États-Unis ayebi bien na bongo na bureau d'études de non ce qui a raté RDC quelle que soit force l'union soana et à passe et aux amours à passe ayebi yango anga gérer so go gérer pe nzanto zo nzambe nyoko sita RDC da esa bana nzambe bazate oyo butu moyiboy mwana la muka dobe ko bokufi so nzambe pa koti makambo que non cette fois-ci mais Israël baba na Israël ba nyoka maka ndenge ba Israël ba nyoka maka
na Égypte ndenge ngo ya ko nzamba linga dérivé RDC ezo Kagame komi kolela que non tu sais que d'ailleurs installé régime musuna Kigali oh yo za itilet ba congolais ba bengo ba congolais oya ba comprendre makambo te ba bengo itilet Kagame za makasi Kagame ça mais pourquoi mkolela suna oni que non yo za makasi ba yo za prépo na guerre d'ailleurs guerre osa ma na roi te mais salema et salema ye mais ce que oza ko bangani oza ko se paniquer na nini ba congolais toza dans les bons donc bitumbolo eza potata que non eza pour la gloire à Tshisekedi non eza pour la gloire ya peuple congolais pour le côté ya peut-être ba pays mususu que non RDC to yebaki na lelo eza RDC bon côté se sentant menacé, le Rwanda, à travers son ministre des Affaires étrangères, demande au Conseil de sécurité de l'ONU à s'abstenir de fournir tout soutien logistique ou opérationnel à la force militaire de la SADC qui est venue renforcer les efforts dans la lutte contre les M23. Le ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta, prévient que cette action risque de déclencher une confrontation régionale, citant la détermination des présidents de la RDC et du Burundi à provoquer un changement de régime du Rwanda. Vous voyez, vous bato bakomi mokanda na nation si bandeko ezali Kagame régime naï babi président état ya RDC azokanela biso Rwanda président Burundi azokanela biso bon bino sous ONU bon ndima ko valider mandat ya SADC so bo valider yango eza pour la régime na biso ya Kigali tomber. Alors quand toi tu regardes yo zo comprendre ni mutu akomi mukando eza te que non Christophe Lutundula awa mutu aoloba akomi mukando eza do ministre affaires étrangères ya Rwanda yeni mutu areprésente Kagame akomi na Nations Unies alobi Burundi azokanela président na ye aokanela biso oya RDC azokanela biso mais bino soki bondimi kovalide mandat ya SADC force wana régionale pour na biso ba Rwandais to mona nde régime na biso ko tomber. Alors soki bango ye Kagame ayebi que non malgré soutien ba pesa kai aza makasi pourquoi aza kolela boy to lo ba pesa ka diplomatie pourquoi aza kolela boy pourquoi aza kolela boy pourquoi aza kolela boy bandeko. On continue balobi ni bandeko. Il affirme que la force régionale de la SADC n'est pas neutre dans cette crise et en d'autres termes l'armée sud-africaine est venue faire la guerre aux côtés des FARDC contre les M23. Mais bah M23 bah yo big one do bio ba congolais et so déranger na nini. Ti laboratoire PC François ba tout ba ko tout na question ba tout ni boye ba lobi question. Si réellement le M23 est une affaire strictement congolaise comme Kagame aime le répéter souvent, pourquoi a-t-il ordonné à son ministre des Affaires étrangères de saisir le Conseil de sécurité des Nations Unies? On peut question na tourni na bino bandego musubo comprendre ma politique qui se passe actuellement. Ah mon nia, tu sais que là-bas la monde escramouche, au monde ya qui na sommet Kagame do bino bon na baté, na bisa bino politique eza ma musique guidée. Politique eza ma balité. Même dans la vie professionnelle,
nzambe asali mutu mosusu azala maçon, mutu mosusu azala docteur, mosusu azala journaliste, mosusu azala footballer. Ok, non, yo oza docteur olingotonga ndako esenga oluka ingénieur architecte nzambe asali bongo. Mais le mal na biso bacongolais moto moko alingi koyeba nyonso. Ah, moi tsekendaki na dia na somi ono moni c'est que namoni pena na somi mpe kagame azalaki mobutu kutu na musée bapesani mbote boye lobi nango esuka nango esukaki ndeni te mpe Tshisekedi courage aza nango. En tout cas bon ezaka nzambe moto esengelaki ezala ngonga boye de eloko biso bakongo torejoue na motema ye nde yango osala yango kuna. Deuxième partie na boye basuko ba vérité le bakoti na kati ya sali wana en huis clos. Tous les présents bakotaka baprésident na kati mais Kagame akotisaki nani na kati. Puis pourquoi akotisi mutu wana pour na biti une deuxième partie boyeba les dessous des cartes namoni moboki ebina sele minute mais ba révélation bo s'abonner bo aimer ezara na kati ya la voix céleste. Yo tozala besoin ba soutien na bino mbola papa Njoli Jean Robert papa Gasoka Songo pasteur Samungo faut soutenir biso financièrement pendant moi là la yango biso na la tambolaka 0 heure pas na zara 5 heures boudon ebisa bino oui ba la carte a 8 club à côté ba pesenga RC président kota na garde rapproché na 8 club. Mais Kagame akoti na garde rapproché akoti sur mutu mususu sur mutu akoti si pourquoi je koti sala mutu wana presse eza presse rwandaise bazo bang pour le quoi so miko révélant Kagame abomela bato. Mais awa la voix céleste avec votre humble serviteur Antibal na deuxième partie boyeba you will les 8 clos ya dit sabe ba révélation ni de mikuna za pambola bino affaire à suivre. Ciao.